Kote likolo na ba kombo nyonso kombo na Yesu Kristo oyo aza likolo na banzambe nyonso. Bozali komona na vandi awa ngai moko te tozali komona na loboko na ngai ya mobali tozali na papa oyo bomonaka ye e kozala ye moko a se présenter avant to banda na message toza nango mpona pokwa na lelo. Merci serviteur de Dieu Monseigneur Nzambe na opportunité oyo Nzambe apesi biso susu na pokwa na lelo mpona koyeba na kokutana na lisusu na bandeko kosangana lisusu na pokwa na lelo mpona koyeba kosala mosala na nkolo. Kombo na ngai ezali papa Achille Esale. Nazali business entrepreneur et aussi philanthropiste à niveau ya Congo. Donc je pense que je m'énuite là pour l'instant. Merci bien. Merci Bingi Papa Nangai. En tout cas, Kombo Nangai, Papa et jeune Kanda et Kombolo. Tomoni bongo qui est aux Kombo Nabiso et Zali ko répondre na ya église toza ko kamba et Zali bongo new concept evangelical assembly. Mais na lingi ko yebisa na bana na Nzambe te ndenge tosala musala oyo tozali batu oyo tozali na kati ya système ya ba église nyonso indépendante oyo ezali enregistré awa na Angleterre tozali légal tozana ba document légal et puis pe ba mindele ba kolo mabele ya mboko oyo ba pambola kibiso musala tango to ko sala ngo na mboko na Angleterre doto tozali ya koyeba na awa na société oyo pe gouvernement yebi biso pe ba entité mingi oyo esalaka makambo na Nzambe awa na Angleterre ba yebi biso mingi nazali ko lancer message ya kitoko pe na tiki mon épouse maman Marie Brigitte Kombolo Daniela mbote ya mingi na esiko ozali kolanda biso sikoyo na tiki pe lisusu na tindeli mbote na mama Beatrice Mazoze ba mbote ya mingi na tindeli pe lisusu papa Vanindo Mutombo ba mbote ya mingi na après-midi ya lelo na pokwa et puis na tindeli lisusu notre présidium papa Nono oyo aibani na mboko yo tutindeli yo pe mbote na libota na mobimba esika bozali. Bon message ya lelo toza nango ezali koloba boye toti komona ka lisusu makambo ya mboka na biso yeda kopesa biso mutu pasi yezo pesa biso l'air moko ba insomnie mais toza na ba insomnie te tokoyoka lelo ba moko ya ba message oyo ko révéler les peuples pour te peuple azala informé to banga eloko moko te tozala batu mais to yeba soki to yebi malamu nde tokozana kimia tika ete Nzambe na après-midi na lelo ainonde biso na mulimo santu na ye apesa biso sagesse discernement spirituel apesa biso maloba oyo ekosala te oyo mutu akoyoka ayoka yango na ndenge ya malamu pona gloire na Nzambe na kombo likolo na ba kombo nyonso kombo na mwana na yo Yesu Kristo. Amen. Amen. Toza titre na biso ya message tolobi l'implication ya gouvernement mondial dans les affaires de la RDC. Tokoloba lelo mwa mingi touti komona ba élection ndenge leki lisusu na mboka na biso ndenge tomoni ba résultat ekoloba boye makambo mingi oyo esalemaka na ba vie tokanisaka ta mosusu toyebi likambo mais toyomona na suka ndenge tozalaki kokanisa ke likambo ekozala omona ebimeli biso ndenge mosusu bo sikoyo biso tokointerprete yango na lolenge nini yango nde message oyo tozali koya koloba na pokwa na lelo. On dirait mabele na biso ya Congo, on dirait mboka na biso ya Congo tozali un pays sous l'occupation pe occupation yango eko formé on dirait tozali na une forme ya apartheid ndenge ezalaki na Afrique du Sud on dirait mo pepe wana oyo ezalaki na Afrique du Sud et yesi ko eko vanda na likolo na Congo eza koka kobima te yango tozoloba te
lelo tokoya koluba masolo wana toye komona awa na mboka na biso un pays oyo ezali na armée te eko fonctionner ndenge nini bayebisaki biso na tango na baélection te baélection oyo esengeli ezala crédible ezala baélection ezali ke batu nyonso ezala apaisé ezala crédible ete batu nyonso basepela mais résultat te komona ememeli susu biso na confusion totale batu bakomi lisusu na haine batu bakomi na kanda batu bakomi na confusion totale mais tozali wapi tozokende wapi message na biso ezali boy ezali très clair tolobi boy na mokanda na Révélation chapitre 19 na 20 peto komona na Révélation 13 na 18 elobeli biso boye nazali kokende kotanga yango po to kende balobeli biso be troisième vision la capture de la bête et du faux prophète. Je vis la bête et les rois de la terre et leur armée rassemblés pour faire à celui qui était sur le cheval et à son armée. Et na 20, et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans le temps ardent du feu et des souffles. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 18, et le c'est ici la sagesse. Celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est de 666. Au moment où on a 666 wana, batubele balobaka makambe belé sur yango, mais interprétation 666 ezali simplement kolo baboy. To komi na période oyo, to komi na période babingaka ya diligence. Ya to komi na période bazo benga monde digital. Ezolo bela biso be 6 ya liboso nzambe asalaka moto na 6e jour. Avandaka wapi akoli place nini pe esika asalaka nini te tango atiki mokili oyo. Donc 666 eza kolobela biso makambo wana. Toye koloba lisusu ke toye komona te biso ba peuple congolais on a un grand problème. Na kozonga na koloba ete ndenge nini ba congolais ba bimili banda presque plus de 10 millions ya ba congolais ba eli banda to vandi na bamboka o babengi force diaspora to vandi ebele mais bamboko toye e yambi biso malamu mais ndenge nini biso ba congolais toza na problème on dirait to lingaka ko accepter batu pe baya ko vanda na mboka na biso te parce que le monde est devenu global balobi to komi na village global ba frontière ba biloko ba bengaka ba nation na bato ba yebi système ba bengi géopolitique ndenge zo fonctionner donc na gouvernement mondial bango balobi biloko wana ezali susute monde global monde komi globalisé to komi na o ba bengaka village global na kati ya village global wana muta ko se déplacer boza mingi ba affaire les affaires batu ba sala ba affaire mais biso mingi on dirait tozana na pongi toza ko ebelo ko mokote mais na après-midi à lelo to yé na message très fort
ya kolinga te le peuple congolais akoma créatif na raisonnement na ye akoma na sens ya innovation pe raisonnement ya malamu pe tozala pe na esprit ya koyekola baculture mosusu na ndenge ya malamu kolinga bapaya ndenge pe bapaya bayambi biso na bamboko tozali. Est-ce que kokoma congolais tokozwa nationalité congolais procédure nango ezalaka ndenge nini? Yango question toye kotuna lelo toye koloba lisusu te na mboka na biso tomoni na kati na mboka na Congo eloko ye koboma biso na mboka na Congo ela mabele na biso mabele ya Congo eza na valeur ya 300 trillions ya dollars avec 80 millions ya population. Les peuples bazali wana ba infrastructure ya banzela ezalité banzela malamu ezalité ba problème ya ba guerre ba maladie kili armée ya malamu ezalité pe batu bazali kokufa na nzala mingi ezali pona nini mingi po tokanisaka nde malamu te le peuple congolais et puis corruption na système ya mboka na biso et vandi penza makasi. Comment koki ko expliquer que bon bolobite lelo tozwi décision na mboka to voter mais tango batu bakie ko voter to belo ko bazoloba parodie électorale ezali nini ezali ete au lieu d'aller voter obi ke tango basalaka ba vote papa na ngai moto na nzambe ko sala ba vote salaka mbongo ebele batu ba bimisi ba mbongo ba tie ba mbongo anje ba sali masolo na ndenge na bango mena suka bozo zela te bozwa résultat ya malamu soudainement ekomi ete ba poninde mutu bazwi ba tie ba bion ba bengi yango parodie électorale. Est-ce que ma question na kobanda siko ya parti ya élection ba uti ko sala te na élection ekoya est-ce que peuple congolais a kende lisusu ko votaka tomoni yango na 2006 tomoni yango na 2011 to komona yango lisusu kalate est-ce que to kende ke lisusu ko voter ou pas yango nde tozo lingate élection to koma komona ezala accepté par tout le monde yango moni to ko benga likambo ya na mokanda ya apocalypse wana tolobi likambo ya armée obi ke yo papa okoki koza lelo na bokonzi soko oza na armée te oza vraiment l'objet ya batu bako kotela yo beza loko oza na ndako o mire yango malamu te moto ya pesi yo makambo akoki koya wana anytime alingi koya a pénétrer yo envahir détruire nde balobaka moyibe yaka égorger dérober détruire amen ouais. Problème susu problème ya auto bengi ba investisseur po baya ko investir na mboka na biso na Congo ekozala mingi to landa toyoka modèle oyo ndenge mboka etambolaka système politique eza malamu te environnement to écologie ya mboka ezali malamu te système social et culturel ya mboka ezali malamu te technologie pe ba technologie nouvelle oya sika ebimi ezali malamu te économie ndenge zotambola na mboka ezali malamu te bongo oyo tobengi lisusu système légal ya mboka un système corrompu il faut qu'il ait des réformes judiciaires pour que mboka etambola malamu eloko babenga yango na anglais pestel ezali très important ezali modèle moko ndenge bauti kosala élection na Congo ekozala te ba investisseur ba kende ko investir po ete ba créer ba misala ba créer ba entreprise ba sala makambo oyo ezali ko répondre ndenge nini to ko répondre na ba problème social et économique ya mboka na biso. Donc yango eloko tuza koloba na poko na lelo na yango
ekozala malamu ete omoni ndenge tozali koloba pe tozo continuer koloba tozo loba boy na mokanda na Colossiens chapitre 2 verset 8 tolobi boy moto olie ayeba nzambe malamu moto akomi na esprit ya philosophie balobi prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur des Christ. Naba principe nae. Likambo ya tribalisme, népotisme et chronisme et sengelito surmonté yango. Ngai personnellement, naturellement je suis congolais. Mais na ba tribu poto tobo sanagangote. To uta na ba bikolo ndenge na ndenge. Nazali mongala, nazali ekonda. Nazali na problème ata mokete soki ndeko na biso oyo azali président ya Congo sikoyo et Félix Tshilombo Tshisekedi azala na kiti wana nazana problème ata mokete. Problème tozo lingate conscience ya bato bazali kotambisa mboka ezala malamu baye bako ko gérer mboka malamu. Tozali koloba pe lisusu likambo na ba politicien wana place ne na ya koloba malamu. Le pouvoir d'un pays, c'est le peuple. Balobi, awa balobi, quand le méchant domine, le peuple germe. On dit méchant wana, au lieu à la simana peuple oyo tchakie et comme il est là lokola ke méchant wana a commandé qu'occuper système oyo fandisier. On dirait toujours confusion moko ya makasi na bavi. Tozali komona lisusu lisolo na politiki awa na koya lisusu lelo koloba na tango ya kala tomoni ba politicien ndenge balobaka. Politique muto moko ayebaka ngo nyonso azalite. On apprend. Nazali na poto depuis bambula ebele. Tomona président Reagan azwaka ki mokonzi na États-Unis azalaka une expérience ata mukete azalaki acteur de cinéma azalaki une expérience mokote moto azalaki une expérience oyo azalaki vice-président na ye George Bush azalaki ayaki koma président tant akomi président asalaki malamu te mais ayaki une expérience toye komona après George Bush toye komona président Clinton azalaki une expérience peut-être mais asali malamu na mboka na ye toye komona pe George W. Bush mwana na ye azwaki pe ki mokonzi azaki une expérience te ayaki kovanda 8 ans na pouvoir et puis tomoni pe Barack Obama azaki une expérience te mais asali mandat na ye pendant nini mais asali musali malamu toye komona pe lelo le président Trump oyo aza na pouvoir asali azaki pe une expérience te mais avandi wana mais azosala musali malamu. Et là, quand on linga to mona na batu na biso to mona te bo sala musala malamu na ko yeba koloba te moto lokola Kissinger c'est un grand politicien mais oyebi ke Kissinger azalaki un chauffeur de taxi azalaki comme ma taxi azalaki de expérience moko te mais aye ko koma l'un des grands diplomates babengaka ekutu lelo l'un ya azali lokola ministre des affaires étrangères du gouvernement mondial au tozolo balelo toye komona na politique batu lokola en Angleterre il y a un homme qu'on appelle Castlereagh azalaki na Angleterre toye komona ya mibale Bismarck na Russie toye komona na Autriche politicien moko na kombo ya Metternich ye wana bayaki pe basalaki politique na bango et salaki bien mais oya biso lelo on dirait et comme kindoki moko za na sima wana balobi bandoki ya mokili oyo bazoyokana kasi bana na nzambe bayokana kate
Total en psaume 64, versets 5 à 6. Et le bénéfice très bien. Pour tirer en cachette sur l'innocent, il tire sur lui à l'improviste et non aucun crainte. Toyokiawa, Nassis Balobi, ils se fortifient dans leur méchanceté, ils se concertent pour tendre des pièges et ils disent qu'il verra. Bande kunangai, makambo tolo balelo ya politique awa, ezana ba livre mi balé na lingana recommandé na moto nyonso oyo ayoki ba message oyo tolobi lelo na pokwa na lelo. Il y a un français dans Komboya, Michel de Nostredame. Akomaka ba livre moko ba prophétie ya lokuta et salama na yangote. Botanga ba livre na ye, bokomona makambe belé na zanango et puis mosusu na kolinga ko lakisana bana na Nzambe et dans un livre moko za très choquant. Oyo ko reflecter nde makambo yo ndenge mbutu za na bamboka na biso. Les enseignements secrets de tous les temps par cet homme, comme on a dit Albert Pic. Azali, okoye baba secret ya franc-maçonnerie na kati na politique. Eza mozindo ya kusakanate. Bona yango, ngai na sali première partie. Tolingi kosiko kokota na deuxième partie ya masolo oyo tozali nango na pokwa na lelo. Tozali kolinga pe koliyebisa na bana na Nzambe ke ba politicien mingi bomona kawana bakendeka mingi na bandako ya molili, bakendeka mingi kolia banyei. Omoni nyei oyo batu bazo sumba baza kolia yango. Est-ce que c'est normal que mutu alia nyei? Na Ezekiel, na tango na Ezekiel, ezali kolobela biso awa polele to fungola lelo miso pe to fungola matoi. Yo muto ke ne kolia nyei na yo na ndenge nini? Tango le nyei, est-ce que nyei muto ekomisa yo na place ozali ou talent wana Nzambe atia déjà kati na yo na oyo to bengi talent na ba capacité te ozala un politicien ozala oya ko répondre na ba problème oyo ba bengaka ya ekolo ndenge esengeli etambola na yango tokoya koyebisa na bana na Nzambe ozana tina ya kolia nyei te. Nyei soki botangi yango na Ezekiel ba excrement ezali oyo moto ale o diriger e ebimi siko ndenge yo mtoki no lia nyei pote ozwa poste o vanda na kibokonzi entre tape batu baya babetela ko maboko nzanda poni yo nsoka nde eloko mokote yango tolobi mon peuple est péri parce qu'il lui manque la connaissance. Je pense naba mikolo koya tokoya kolimbola likambo na religion ndeto kokota na ba détail ebele pona kolimbola bana na Nzambe oyo surtout biso to vandi na poto awa toyeba tango toyebi tokozala une bonne solution pour des problèmes oyo babengi ya mokilo. Omoni eloko musu balobi te Congo Nzambe avandi likolo na kati ya Congo. Mais ndenge ni toko mona ba bénédiction te. J'ai une réponse à donner au peuple de Dieu. Totangi ona mokanda na Daniel chapitre 10 verset 12 à 14. Balobi il me dit Daniel ne crains rien. Toti ko lo banabino ke peuple congolais to craindre eloko mokote. Balobi car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens.
oyoki balobi le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours, mais voici Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours et je suis demeure là auprès des rois de Perse. Wadi dalaki na Iran. Balobi, je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite de temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Omoni, nzamba ko prononcer ba bénédiction na Congo. Tomoni te ba force moko boye, o ezali ba force impériale, ya communauté soi-disant toti koyoka awa, ba communauté gouvernement mondial, ba telemeli biso, ba lingito bongate. Balobi ste nanzela na prière, omoni balobi un des chefs du royaume, oyo chef ya démon. Oyebi ke na monde spirituel, ezali presque estimé à plus de 7 405 926 démons. Bazali sous ko servir ba 62 princes oyo. Les 62 princes. Moko ya ba prince ya Iran, balobi oyo balobi prince ya Perse. Bon, si on a Congo zandegni. Yango moni il faut sala ka ba prière mingi ya bosolo, ba prière repentance nzambe atelemisa une nouvelle génération oyo koyeba e kozala na mayele mingi pona ko confronter ba force ennemi. Si on a lingi ko passer le micro na papa oyo bomoni azali pembe nanga alimbola bongo nde tokoya kosuka pona ko clôturer message ya lelo. Amen, amen. Amen. Nzambe azwa lokumu. Merci mingi Monseigneur na Nzambe ndenge opesi ngai opportunité encore une fois ya ko expliciter makambo ezali caché. Ezali énigmatique. Oyo bato ya mokili ba gouvernement ya monde oyo ba sangana ka pona ko bomba et puis pe ko sala ba concession na bango pona ko yeba ndenge nini ba ko kabola ba continent, donc notamment le pays abiso Congo, donc en d'autres termes ba bengaka ba zone d'influence na bango et pas bango ba épuisaka ba matière première. Donc le problème c'est quoi? Il fut un temps où na 1885 ba occidentaux, donc ba européens ba sangana kana le reste du monde, c'est-à-dire les États-Unis, pendant que ça là ba concession moko secrète tout ça, pendant que ba ndenge nini ba ko diviser et puis pour mieux régner dans le continent, notamment dans mboka na biso au Congo. Comme Congo ezali mabele moko ezali hyper riche, donc ezali plaque tournante économique mondiale. Liboso batu bayebelaka yango te, donc mindele bango moko, c'est-à-dire ba chef ba gouvernement, tout comme ba gouvernement ya mokili oyo, ba décideur ya mokili oyo soi-disant bango bayebaka yango ba ditinanga ba secret wana. Yango moni basalaka convention wana ezaka na Berlin pendant que ça la ba concession. Ndenge nini bakoki ko séparer et continent, donc on a 4 coins cardinaux et notamment na mboka na biso Congo. Ndenge nini bakoki ko banda ko produire, tout comme ko manipuler ba président oyo bango moko bazaki kopona, ou bien bango moko o bango baponaka ce qui ba sepeli, c'est-à-dire bati on a kiti ya bokonzi pona ba contrôler yo. Ndenge nini bango ba exigaka bango ba président wana, c'est-à-dire que il faut verser ba mbongo moko boye neti na zone ya nani ya France et en Afrique de l'Ouest.
Donc notamment les pays union surtout ils allaient faire partie de la communauté monétaire il y a nani à France CFA. Donc que chaque an ou chaque année va verser au moins 400 milliards de francs CFA auprès de la France. Donc na ba colonie na bango, ancienne colonie tout ça, pour que la France ait se développer. Mais entre-temps, en échange, bango bazotika, bamboka wana, kakande wana na impasse. Donc bamboka wana et se développer. Donc politique qui a mondele ezali nini. Donc vu conférence wana o bango basalaka na Berlin en 1885, basalaka ba article moko boye. Hein, ils ont environ une vingtaine d'articles. Donc ce sont les concessions. Au bango basalaka eza ba concession ezaki codé, c'est-à-dire ndenge nini bango bakoki koya ko dominer na ba sous-continent au bango moko bazobenga ba sous-continent, mais la mise en nzambe sous-continent n'existe pas. Donc ça c'est la discrimination koko kabola. Donc ndenge nini bakoki ko kabola, ndenge nini bakoki ko manipuler, ndenge nini bakoki ko tiaka banani ba président bango ba benga ba popette, tout comme ba marionnette en d'autres termes. Donc en échange ceux qui ba tieyo nanani na présidence ya république, donc bako exiger yo il faut ozo ba mbongo, c'est-à-dire oyi bana mboka na yo et mbongo wana okene ko établir ngo bi ko investir ngo na ba banque moko étrangère. Donc, na copé cet exemple notamment net en Suisse. Hein, ceux qui président Moko Boye à côté Sika na Mboka Moko Boye en tant que président de la République. Donc, exige bango na code wana que président wana il faut aïe bambongo, c'est-à-dire azwa mbongo kuna mbongo wana qui ne ko placer yango na nani à l'étranger. Comme ça bambongo wana et sale la bango na ba banque na bango kuna. Donc en échange bamboka na bango ezako se développer bino malheureusement bamboka na bino ezotika la ndenge wana. Donc continue na bino etika la ndenge wana et se développer té. Donc politique bango ba imposaka et on a selon ba code na bango wana ba concession bango ba salaka était armée ezalate en Afrique. Donc Afrique ezala na armée forte té, Afrique etelengana. Afrique et mona pasi, c'est-à-dire bango baza batu moko oyo yaka kotiaka ba conflit na bamboka. Donc tango ba komona ba matière première eza na kati ya bamboka moko quelconque bako tia ba nani ba conflit na kati ya bamboka wana, enfin que ba utiliser instrument na bango o ba bengaka Nations Unies. Donc Nations Unies akoya ko s'imposer ou bien akoya ko s'infiltrer, tout comme akoya ko mifandisa na bamboka wana pour na contrôler bamboka wana, c'est-à-dire endormir bamboka wana politique ya bamboka wana. Alors tous appels dans ba vidéo oyo et koki et donc ezali ko parler sur ba makambo nyo surtout na za koloba ba vidéo à l'appui. Alors nako ko senga na régie soki akoko tie la biso moko ya ba document, donc progressivement comme ça toi banati na kota la peut pas comprendre ndenge ni système wana et gouvernaka banani ba mboka. Hein, donc na ba sous-continent ou bien tout comme na ba zone d'influence na bango. Zone d'influence c'est nini? Zone d'influence c'est ali mabele oyo bango ba tia misu, c'est-à-dire ba s'imposa wana ba etufa ba tia système na bango pour que mboka wana et se développer te bango ba yaka ba tiaka ba maboko na bango na kati, c'est-à-dire ba ibaka. Tant baza ko yiba ba matière première na bino baza ko kene nango na bamboka na bango bango kuna baza ko se développer bino bozoti kala kaka pauvre, bino bozoti kala kaka démuni, bino bozoti kala kaka inexistant. Donc voilà un peu eloko en grosso modo na eloko ni na pourquoi qui ko expliquer bino. Donc comme tous dans la vidéo à l'appui na sengi na régie a tie la biso ba élément on a s'il vous plaît pour que biso sto mekana ko comprendre makameza ko leka na mokilio par rapport à la concession, tout comme le système là-bas. Dans cette patrie, révérend père, pasteur et chers compatriotes, soyez les bienvenus dans notre grande patrie du Congo belge. La tâche qui vous est confiée de remplir est très délicate et demande beaucoup de tact. Prêtre,
et Pasteur. Vous venez certes pour évangéliser. Mais cette évangélisation s'inspire de notre grand principe, avant tout, les intérêts de la métropole. Le but essentiel de votre mission n'est point d'apprendre aux Noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà, depuis leurs ancêtres. Ils prient et se soumettent à Nzambi Mpunu, que je sache, et aussi à Nzambi Mawezi. Ils savent que tuer, voler, coucher avec la femme d'autrui, calomnier, insulter, est mauvais. Ayons le courage de l'avouer, vous ne venez pas leur apprendre ce qu'ils savent déjà. Votre rôle est essentiellement de faciliter les administrateurs et les industriels, c'est-à-dire que vous interpréterez l'évangile de la façon qui sert le mieux vos intérêts dans cette partie du monde. Pour ce faire, vous veillerez entre autres à désintéresser nos sauvages noirs des richesses dont regorge leur sous-sol, afin d'éviter qu'ils s'y intéressent ou qu'ils nous fassent une concurrence meurtrière, rêvant un jour à nous déloger de cette partie avant que nous ne nous enrichissions. Votre connaissance de l'Évangile vous permettra de trouver des textes qui recommandent et qui font aimer la pauvreté. Par exemple, « Heureux les pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Il est plus difficile pour un riche d'entrer au ciel qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, etc. Vous ferez donc tout pour que les nègres aient peur de s'enrichir pour mieux mériter le ciel. Les soutenir petit à petit pour qu'ils ne se révoltent jamais un jour. Les industriels et les administratifs seront obligés de se conformer à ce que je vous recommanderai, à vous prêtres et pasteurs blancs, de temps en temps, pour vous faire craindre, de peur de courir à la violence, injurier, battre. Il ne faudra pas que les nègres ripostent ou se nourrissent de vengeance. Pour cela, vous leur renseignerez par tous les moyens et vous insisterez pour qu'ils suivent l'exemple de tous les saints qui ont tendu les joues, qui ont pardonné les offenses, qui ont reçu les crachats et les insultes sans tressaillir. Il faudra les décourager et les détacher de tout ce qui pourrait leur donner le courage de nous affronter. Je songe ici spécialement à leurs nombreuses fétiches de guerre qu'ils prétendent ne point abandonner. Votre action doit porter essentiellement sur les jeunes, afin qu'ils n'hésitent point de nous saluer. Quand le commandement du Père est en contradiction avec celui des missionnaires, qui sont les pères spirituels de leurs âmes, vous insisterez particulièrement sur la soumission et l'obéissance, même aveugle. Cette vertu se pratique mieux quand il y a absence de critique. Apprendre aux élèves à croire et non à raisonner. Ce sont là, chers prêtres, pasteurs et compatriotes, quelques-uns des principes que vous appliquerez sans faille. Vous en trouverez beaucoup d'autres dans les livres et textes qui vous seront remis à la fin de cette séance. Vous verrez donc ce que je recommanderai à vous, prêtres et pasteurs blancs. Évangélisez les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. Faites-leur réciter chaque jour « Heureux ceux qui pleurent, car le royaume des cieux leur appartient ». Convertissez les Noirs au moyen des chicottes. Gardez leurs femmes à la mission pendant 9 mois, afin qu'elles travaillent pour vous. Courtisez-les s'il le faut. Et exigez ensuite à ces convertis qu'ils offrent en signe de reconnaissance des bonnes viandes, poules, coqs et œufs, chaque fois que vous visitez leur village. Faites tout pour éviter que les Noirs ne deviennent riches. Pour ce faire, chantez-leur chaque jour qu'il est impossible à un homme riche d'entrer dans le royaume des cieux. Faites-leur payer une taxe chaque semaine à la messe de dimanche. Détournez cet argent prétendument destiné aux pauvres pour avoir des magasins importants là où vous êtes, paroisses, procures. Transformez vos missions ainsi en de gros centres commerciaux florissants et aidez légèrement les pauvres pour encourager d'autres blancs à investir régulièrement. Demandez aux Noirs de mourir de faim et vous autres vous mangerez 5 fois par jour. En plus, que vos ventres soient toujours pleins de bonnes choses et que vos bouches exhalent partout l'odeur des oignons. Instituez pour eux un système de confection qui fera de vous de bons détecteurs pour dénoncer tout Noir à une prise de conscience pour la revendication de l'indépendance nationale.
Enseignez une doctrine que vous ne mettrez pas en pratique, et peut-être s'ils vous demandent pourquoi vous comportez-vous contrairement à ce que vous prêchez, répondez-leur, vous les Noirs, suivez ce que nous disons et non ce que nous faisons. Et s'ils répliquent en disant qu'une foi sans œuvre est une foi morte, fâchez-vous en appliquant le fouet et répondez-leur, heureux ceux qui croient sans protester. Dites-leur que les statuettes que vous gardez chez pour vous... survivre au Congo, il fallait qu'il soit dans la corruption, soit qu'il reçoit la corruption ou qu'il donne la corruption. Et avec ça, il est la victime du chaos, mais il est en train de reproduire le chaos avec son comportement, mais son comportement est comme une loi de la nature, il doit faire ça pour survivre. Et le chaos, c'est enraciné dans le système de manière à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que le système de reproduction du chaos, c'est devenu comme un cercle vicieux, ça se renforce de soi-même avec les rapports de force qui sont sur place et qui sont appuyés par des forces extérieures. Et ça, je suis un peu inquiète quand j'entends expliquer les programmes politiques ou ce qu'il faut faire au Congo et comment on va aboutir à réformer ou changer le système sans qu'on aborde le problème de la dépendance totale de ce qui se passe au Congo au niveau de la nomenclature. La nomenclature, c'est la classe politique qui a évolué au Congo et c'est une classe très restreinte. Il ne faut pas écouter le discours de opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système, qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnel, demain je suis avec tel. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire. Et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point trait. Et il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi, j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle nous dit qu'il n'y a pas de possibilité que ceux qui créent le chaos, vous pouvez vous adresser à eux pour dire « aidez-nous à maîtriser le chaos ». Ce n'est pas possible. Ba vidéo oyo ezali choquant ezali pasi mingi mais nazali kosenga na peuple congolais oyo nyonso aza na makila ya bacongolais na kati na ye tomoni toyoki biso moko tozwa video oyo totalaka yango mingi to comprendre contenu ya message oyo yango nde toye na eloko moko po mingi ezalaki toloba mingi lelo mais namoni tokoloba boye tozali kosenga ke to créer une commission de paix, na confiance et réconciliation durable et sécurité ya solo pote ba investisseur baya na mboka na biso ndenge touti koloba awa na Afrique du Sud bazalaki na ba problème mingi apartheid wana tango babimaki na boumbe loko esalaki bango nini bazongi et tant que famille bavandi basenganaki ba pardon bolimbisi paix réconciliation omoni biso moko ya logo na biso na sima toyekotia ene na mitema na batu te toyekosala te po batu bakabwana te toyekosenga toyekotia évangile oyo ya koendormir le peuple lisusu te
parce qu'il y aura une autre génération où ekoya bakozala plus intelligent, plus équipé, plus bako raisonner madame. Yango zo ça la différence na biso. Tolobiete ba mindele bazali koloba te to bazali ba tcheli biso démocratie selon les Africains. Mais biso tolobi totia kimia bolingo ezala kati na mitema na biso po ete tozala bato oyo ndenge tobiangamaki tozala na mokili oyo. Pasi yo tokomona il faut esila ekosila tango tokomi ko raisonner malamu na yango na lingi teke tokoma mapa moni mindele bazwi biso lokola nini bazwi biso lokola omoni mapa ndenge bataka soko somi mapa bakati bazwi misuni na biso ba congolais batie na kati sikoyo baliaka biso malembe pour mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tango ya ko raisonner ekoki to inanate moluba mukongo mungala moswahili nokite bakokabola biso mboka na biteni misato basi basali ba plan wana pona ko éviter ba plan wana esengeli to utiliser mitu na biso nzambe apesi biso na bango différence ezalité yango nde message oyo ya ko clôturer na pokwa na lelo nazali ko tika bongo ndeko na ngai a clôturer message peto sangana tous les dimanches de 13h à 15h na parking road ba téléphone ezali wana bobianga benga biso tokutana et puis tokoya kopesa bino biloko musuna mikolo koya et puis to sangana tous les mercredis de 19h à 20h na parking road. Et tous les vendredis, les derniers vendredis à chaque mois, tous à la veille de prière, biso salaka mingi prière, tous à la mingi, babiloko ya koleisa, bato bazo kufa banzala, tous ali na rôle na biso na église oyo philanthropie, tous ali koleisa babola, ba pauvre, pe tous ali na branche moko na Lubumbashi, oya biso mona na kombo ya Francis Mutombo. Et pas aux alina libota na to tindelio ba mbote ya mingi à partir à Londres. Papa Achille et maintenant nyon sezongi na maboko na yo. Amen. Amen. Nzambe azalokumu kembo pe na sanzoli zonga na mboka na ye. Nzambe alubaka pamba te nzambe apesi biso mayele, apesi biso sagesse, apesi biso pe intelligence. Ezali pona ko illuminer kofungola biso misu bongo esala enfin que toyeba na tina na ko discerner le bien et le mal yango ezali intérêt na biso pour que toyeba na tina ko se sauvegarder mabe et comme la biso toyeba comment se protéger na lingina pesa ba dédicace na bande ko na biso nyoso tout bazali un peu partout dans le monde tobosani bangote na pesi mbote na famille esalé nyoso tout et pas bazali partout dans le monde na pesi maman na biso bonjour maman que Dieu te bénisse na pesi mbote na bande ko na ngai nyoso tout ba frère na ngai ba sœur na ngai nzambe ba esalé nyoso tout nzambe ya pambola bango na pesi mbote na président Félix Tshisekedi bonjour mon président na famille surtout maman na biso et puis na bande ko nanga surtout nzambe a pambola bino aiba na tina na ko sala mingi na kati na libota na bino pour que bomo na loboko na ye na pesi mbote na maman José Bikele Wangai epai yazali nzambe a pambola ye na pesi mbote na papa Kengo Léon Kengo Adondo bonjour papa que Dieu vous bénisse na libota surtout na pesi mbote na famille Singa surtout bonjour papa maman et puis na bande kolanga surtout na mboka mokili mobima pa bino bozali nzambe ya pambola bino akanisela bino susu mingi
Na pesi mbote na papa général Kanyama, mon général, bonjour. Que Dieu vous bénisse. Na libota nyo surtout. Akanise la bino susumi ya mingi. Na pesi mbote na papa général Ponde. Bonjour papa. Na libota nyo surtout maman. Et puis na bande konangai. Nzambe apambola bino. Na pesi mbote na bande konangai. Colonel Papou Somao. Na pesi mbote na colonel Paul Somao. Ainsi que le reste de la famille Somao nyo surtout. Et pas Bazali na mokili mobimba. Na pesi mbote na famille Ekombolo. Famille Ekombolo et pas bango nyusu Bazali na mokili mobimba o bazana Kinshasa na o Bazali awa nzambe ya pambola bango nyusu tu akansela bango susu ya mingi susu ya koleka. Na pesi mbote na papa pasteur Dayo na mboka Kinshasa. Bonjour pasteur, mon pasteur, que Dieu vous bénisse et pas Yozali. Na yebi ki olanda kabiso mingi. Na yebi que nzambe azali kosala ozali komona ndenge mosala bana na yo bazali kosala. En tout cas nzambe apambola lisusu mingi ya koleka. Na pesi mbote na Congo Synthèse ezali chaîne na biso moko national oyo eyambaka biso epai tolekaka chaque fois. Nzambe apambola bango papa Deo, nzambe apambola yo na libota nyonso tu. Na pesi mbote na pasteur Edo na mboka Kinshasa, que Dieu vous bénisse pasteur. Mbote na prophète Gédéon, bonjour papa prophète. Mbote na pasteur Matou Mangembo Kinshasa, que Dieu vous bénisse pasteur. Mbote na ancien Firmin, bonjour ancien Mangembo, nzamba pambola bino. Mbote na maman évangéliste Bénédicte Ngongo en Allemagne, maman Béné, que Dieu te bénisse. Mbote na pasteur Gabriel na niveau ya Kinshasa, que Dieu vous bénisse. Na pamboli nzambe, merci beaucoup. En tout cas bonne soirée. To sepeli mingi na mokona lelo nzambe asala na mitema na bino a illuminer mitema na bino misu na bino efungwa ba eko ya pour que bon comprendre le message oyo tolongaki to transmettre bino. Mais par contre suite ezali o ezali ka première partie, seconde partie ezali. Et le reste, tu peux développer les sous, tu peux mettre les sous, ma casse en puissance pour que tu élimines le peuple congolais, notamment. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. C'est-à-dire le Congolais ordinaire, pour survivre au Congo, il fallait qu'il soit dans la corruption, soit qu'il reçoit la corruption ou qu'il donne la corruption. Et avec ça, il est la victime du chaos, mais il est en train de reproduire le chaos avec son comportement. Mais son comportement est comme une loi de la nature, il doit faire ça pour survivre. Et le chaos s'est enraciné dans le système de manière à ce qu'on puisse dire aujourd'hui que le système de reproduction du chaos, c'est devenu comme un cercle vicieux. Ça se renforce de soi-même avec les rapports de force qui sont sur place et qui sont appuyés par des forces extérieures. Et ça, je suis un peu inquiète quand j'entends expliquer les programmes politiques ou ce qu'il faut faire au Congo et comment on va aboutir à réformer ou changer le système sans qu'on aborde le problème de la dépendance totale de ce qui se passe au Congo au niveau de la nomenclature. La nomenclature, c'est la classe politique qui a évolué au Congo et c'est une classe très restreinte. Il ne faut pas écouter le discours de opposition, majorité présidentielle, je sais, ils peuvent s'appeler comme ils veulent, mais c'est peut-être 500 personnes ou 1000 personnes qui sont au sommet de ce système, qui se jettent les ballons. Je suis aujourd'hui oppositionnel, demain je suis avec tel. Il n'y a pas de programme, il n'y a rien, il y a simplement, c'est un mangeoire. Et celui qui fait la politique, il veut accéder à ce mangeoire. Point trait. Et il n'y a pas... Je veux dire, il n'y a pas d'espoir que jamais... Moi,
j'enseigne les sciences politiques depuis 30 ans ou quoi. Et je vous dis que l'expérience humaine, l'expérience universelle nous dit qu'il n'y a pas de possibilité que ceux qui créent le chaos, vous pouvez vous adresser à eux pour dire « aidez-nous à maîtriser le chaos ». Ce n'est pas possible.